Bote bandeko. Oui, ya kolobelaka makambo na mboka na biso Congo. Mboka na biso Congo nayebi te mutaloka yango. Opposition yo babeleli awa Kabila doit partir. Maintenant bakomi ko coopérer na Kabila. Basa na Kabila. Yango komba tozo sala eza pona koluka mabuma bato mususu pona ki premier ministre obe koma. Mboka na biso eza na occupation. Ba professeur, ba docteur, ba mabumuka ya minene ya kokende ensemble banini bazo kolobela te ke mboka eza occupé. Mboka na biso eza occupé. Premier ministre ba poste wana ekosukola mboka te. Tolo bambala boni mboka ngo eza ndenge nini. Toza na posa ya soulèvement populaire pona kosukola régime nyonso tu wana ya régime nyonso tu ya ba occupant il faut elu. Yango papa mama elenge jeune komi ngonga na biso foto telema pona mboka na biso o nyonso tu wana moi ko tia bango confiance exacte parce que baza bato baza corrompu bazo tambusa biso ka mutu ya pamba eloko moko eza kuna te. Donc to telema biso moko tozwa courage ya soulèvement populaire to sukola bato nyonso tu wana ndenge eza wana ndenge kaka tobandaka ba pillage banini tozosenga ata soda moko azwa ata courage kaka peuple eza nsima na ye po gouvernement wana eza gouvernement moko ya mabumu ezosala eloko moko te ekosukola mboka te. Yango nali kosenga armée tozala ba Marie Jeanne te tokomi ba Marie Jeanne armée oyo Mobutu abetelaka tolo deuxième en Afrique après Afrique du Sud lelo ekomi nakasi kutu occupation yango ezali ya ba Amérique et okanga biso mais ba Rwandais ba Rwandais bakangi bino en otage na mboka na bino moko 15 ans yango oyo osala eloko moko te peuple eza na besoin na bino 15 ans yango ozalaki na 15 okomi 30 ans ovandelaka maki sala mouvement ndenge ezalaki na ba pillage peuple ekoya ekosukola mouvement nyonso tu wana. Donc toali na posa na bino ya kofinga te bobota courage bapeta mike wana baye bavandeli bino ovandi mpe kaka boyi na bopete nyonso tu yango tozosenga soda owa po lekolo mboka lobi ekokonga ekompase bi. Donc ingeta soda zwa place na yo. Ciao.